donc on nous dit oh déjà que moi na mboka déjà sali o monene misaba na kolobano Tshisekedi aye ko kabola batuté même cela na efandima et puis c'est le président OK même na babalabala bozo fini tozo finga kaye tozo ignora kaye to na ba taxi bisi bani o fini yo kiti na biso kay na yo za l'aise même cela na efandima oui bien sûr les hommes sala na on prêtait seulement le nom monsieur le président na tongo na poko ba so M23 za kuna même cela na efandima S'abonner à la grande Couvert TV, qu'on a reçu comédie, qu'on a reçu émission, qu'on a reçu télé-réalité, qu'on a reçu dans ma camion, c'est les Kaganamboka, on reçoit en haut. Oh, continue la vie Africa, pays la vie RDC, Captain Abisso Kinshasa, chaîne Abisso Lagane, Couvert TV. Il faut s'abonner, il faut s'abonner, Asie, il faut s'abonner, Afrique et Europe, il faut s'abonner, Amérique, s'abonner, toujours. Black is beautiful. Merci Balanios pour la grande découverte quand on Sarabino toujours moi na bino yeyo mutu oya kana solo toujours na kanti internet na sepela makasi tango tala ka pebo ko maka pebo partager ça la vraiment bien le nom soni on na yi entre ngana bino to photo solo le to solo masolo mingi ko solo maka mboka na biso ko parce que actualité ozoli kana mboka na biso ya Congo to solo la ngona mwana mboka azamba la liboso tito ya mbaye déjà azamba mwana ndako oya ka déjà. Na oseka suba merci na ba auto bazama partout na mona batte Europe bazama partout ba commander na bino vraiment ezo sala nga vraiment bien mote papa na ngai mote ndeko Efraim j'espère qu'il y a santé ça na ngo bien na bien na ngolo na ndambe moi kala boy batu beli pe basenga ki ndenge ni papa yambake sute bona boy asala mo continuité à lisolo oya kataka wana vraiment non qui m'a bandé kono pona ni empêchement des alakaka talakaka na mboka na biso il faut bunda o songa libota le to solo masolo o continue mamuya mboka na biso Congo to simba ba parti o za tellement belé donc ma question ko za na ngambu na ngabi ya ko za na ngambu na comme d'habitude on a ko singa ka partage pe like botela o ya za tibotela ndi o ko malakati na parce que na yebi bwana o zakati na ye parce que ayebi pe mboka o ya Congo azape cadre pe na maramususu parce que agera pe ba faire na ye papa na ngalo to solo la masolo o concerne mambuya mboka na biso parce que to ebite ba o wazo pe mbala liboso ya kolanda biso ke ba mbala liboso balanda ozana nani on se présenter ba ye ba yo. Bon, bana mboka partout, na mboka na biso, tous les 4 coins ya Congo, partout, en Europe, les bana mboka na biso, la fois passée, na se présenta comme directeur à campagne. Il y a directeur à campagne, chef de l'État, Fachi Béton, autoproclamé, autonomination, autofonctionnement, autoservice, autovisuel. Kombo nanga o naibani papa na mama bapesela eza kombo ya Monsieur Lomu Gabriel plus les prophètes des amoureux wana eza kombo nanga moko na mipesela oyo bato bayibi ngai. Merci bien beaucoup la présentation ya papa Gabriel donc azali parmi oyo baza parmi ba oyo bazo sala pour le président na biso Félix Tshisekedi. Maintenant, tout le bureau autoprogrammé, tout ça, ça fait dire quoi? Bon, nakobandana autoproclamé. Autoproclamé, il n'y a que le bâti, ngai moko, nami pandi sango. Parce que nazana ombrage, nabimi na lumière pour me tenir sur aïbangai. Autonomination, ngamoko na métier.
Ça qui me t'a tiao. Parce que nous avons un ombrage. Coupé quand même. Non. Tant que nous avons ombrage, lumière est athée, on coluka ou bien la lumière, on a un pôle, il faut bien un pôle, il faut battre bailler bayo. Oh yo ko bana ko battre na sima na molili na ko yeba na molili. Hein? Yango na mi binisi na pôle, na mi pesi autoservice, musala wana ya kolobela mwana mboka. Na maïnoso ezoleka na kati ya mboka na biso la mwana mboka nesi na lobby naza directeur ya campagne électorale 2023 ya Fachi Beton autoproclamé autoservice autovisuel autofonctionnement nazoyoka autofonctionnement eza ba fonction na ngai eza na se fonctionnaka na makambo na ngai ngamoko oyo ezopesa ke na luka na kutana na bino bo misanga na mpole. Parce que c'est difficile et si on a un nombrage, soit le président Payebake, nada na mutumoko oyo azolo belangai. Papa Gabriel autovisuel, c'est vision nangai et pesi naba makambo oyo ezoleka ya bakokoso ya bitumba nyoso ya mwana mboka yango senginga na lobela yango. Papa na ngai na landi na bokebi nyonso tuna otolo bibande ko pe balandi biso lelo to komo na mutu nyonso tu alala la muki aso soutenir ka vision chef de l'état azala ba politicien te ba komba politicien donc bino tout ko lalu la muki ka chef de l'état. Merci mutuna na eyano eza yangai omoni mutu nyonso ala muki à soutenir chef de l'État. Moutuna Moutou ayebi nini oyo ye azo soutenir ye. Moutuna Moutou azo yeba soki azo tirer intérêt moko songolo pakala poke à soutenir ye pour soit tirer récompense kozala. Mais selon ngai vision ezaya chef de l'État. Vision ezalaka mutu te ezalaka ya moto oyo amoni alali aloti ndoto na yeke nde na loti boye na liaki kwanga na monaki na voyage aki. Vision ezalaka chef de l'État. Eza ya batuté. Mais tango biso tozoya neti ngai nazoya sima na ye à travers bakokoso oyo ye akutana nango. Parce que parmi la succession ba pouvoir ya RDC président moko te oyo akutani na empêchement oyo ye akutani nango. Kasavu bazwa a diriger na volonté na ye oyo motema na ye epesaka ye a diriger yango. Mobutu aye koya a monté coup d'état na ndenge na ye azui pe a gérer mboka na ndenge oyo volonté na ye epesela kayeke a gérer mboka ndeko na biso Laurent Désiré aye koya a gérer mboka pe na volonté na ye oyo epesela maka ye a gérer succession na ye ndeko na biso Kabila aye pe koya a gérer pe mboka na volonté na ye bandeko babolingo na ndenge polémique te na ndenge pe ya kanda te omoni RDC na biso premier président azaka civil. Après civil, tu as succession à pouvoir ya ba militaire. Tant que tu écoutes un militaire, civil aye kozwa. Tant que civil a zui, bande ko ba bolingo na kanate na polémique, to na raisonnement ko ba bosolo. Nazo na bande ko nanga ba ola nanga na ba économique. Te yo kanante parce que on politique ya Congo est comme haine. Vous comprenez? Exactement que tout ça la politique na ndenge to mona makambo ndenge ezokindila mais et comme ya ba compte à rendre yango nazolo ba mingi candidat bo bala nanga na bokebi moni tango ndeko na biso azui pouvoir civil après succession ba militaire il faut toujours nani na volonté que moto a exprimer ba sentiment na ye ezala na ba chaîne à télévision ezala na balabala ndenge to tambolaka Tshisekedi azui pouvoir civil akutani nanu a diriger te nanu na mona te que président na a diriger mboka te opposition bali ko s'opposer nanu na mona mutu na vandi ne bonga te majorité en place oyo ndenge ezalaka ke ngane na la majorité na parlement parce que azwa RDC en otage comme un bien privé naïe parce que la majorité na parlement donc à voter à baloi n'engali peuple là se retrouve à côté. Ndeko Gabriel. Oui.
bakese za ngambo na biso biyani za ngambo na yo donc même biso na malembe nyonso tout parce que ba obala na biso ba comprendre na nyonso o lobi par rapport que ma présence au tout baleka ming baleka baza ba militaire baza ba soldat baza pouvoir na force ba msufu o bazeke baza ba civil kende o tu ko loba na dernière phrase no lobi que tant à pouvoir parce que tu es tant que ça président il faut aux appels aux en opposants na yo que na vie faut opposants à la pour mambo tambo la bien ndeni yoko peki sa opposant tant que ba programmer au kalilo il va automatiquement faut aux appels non adversaire non bon aux joueurs na carte terrain baye bien na tendengo betaka nano betite yete mutu wana koki ko beta bali te ale mutu wana na terrain il faut tika mutu abeta na terrain otiki mutu abeti ne ba joueur mbala liboso ba sélection na kaye abeta ka bali bien te c'est tout en tout cas yete mais mutu na diriger te yo pour opposition bandi mutu na diriger te majorité en place oyo bazwaka mboka en otage que bisonné na parlement majorité non que loin ce qu'on vote mais sans bango RDC a toujours en otage RDC cause la liberté d'expression soit liberté à vivre parce que il y a un nombre de bâtiments comme bazombo en otage que non bisonde ba loi wana po ebima il faut biso mutu akuta no obstacle ndenge wana akomi même pas ayebi même pas nini natongo apprêter seulement lobi bakoyebisa président 123 zakuna ayebite quand est-ce que 123 a banaki territoire ni 123 avandi banani baza bato oyo babandi ya 123 banani baza bakter avandi kuna aye amitali simana ye sécurité zate aza civil hein? Parce que Mobutu azalaka soda azalaka na basoda sir na ye o bazalaka ndinga na etanga comme président yebike nazalaka na kingai na ko sécuriser ngai Laurent Désiré pa ye ko ya soda yebike azalaka na pilonnier na ye ba pion na ye yebike bateau ba ko sécuriser ngai naza à l'aise na sécurité ndeko na biso Kabila ye ko ya pa ye azalaki soda yebike bateau yo baza bato na ngai ba ko sécuriser ngai ye civil na après succession ba militaire sécurité nini akozala nango. Mais azalaki déjà mutu o azalaki déjà na kati opposition ayeba ke ceux qui le na comme place boye na bloquer tel ayeba ki déjà soki lelo azalaki déjà na kati opposition azalaki mutu banda da ko bunda déjà opposition olobi bi azalaki na kati opposition ayeba déjà mbokati ba place ba faillite ezali koyeba mboka na kundenge to sala ka ba opposition na biso oyo eza koyeba mboka te ndengeni parce que biso to yebike la partie est kuna bitumbezali to yebi ba partie mususu ki mezate est to yebi acteur ya 23 acteur 23 to yebi ka conflit ni pourquoi 23 kota to yebi yango mais bien ce avantage ni rozana kati opposition parce que le régime tout leki to tirer comme la transparence à beauté muto a outil l'opposition à ce pouvoir to tikala comment passer son pouvoir ou leki na voie normale et ça entre Félix Nandeko Kabila. Voilà, merci. Passation ya pouvoir et l'équipe bien. Et l'équipe bien parce que ton monique makile sanini etangité nde tolobi ke et l'équipe bien. Yoki ngana koti kela kiti na ngai na yebi kiti na ngai buka na lokolo ha yo yebite soko yo bandi na kiti wana ozala déséquilibré to ozala en équilibre ha ngai ngande na zona bakese yango na zolo bake akoki kozala équilibre te parce que ni sécurité fazo aluka sécurité. Biso peuple paix, tu vas dire côté oh Félix c'est papa Loba qui le peuple d'abord. Ouais père le gars c'est la on eza bitumba. Eza silogate, eza makambo oyo ekozala en action. Le gars ekozala en action ndenge ni zela. Ngai nde na lobby yango te. Ye loba na yo. Ala selaki biso état de droit. État de droit.
tant à lancé état de droit ezaki alerte générale ya bato oyo bazalaki en place oyo azoya ko travailler na bango bayebi ke état de droit ezoya ngana botola lupango mutu ngana linga mosa mutu naza nyongwa mutu eza pouvoir contre rendre toni yo kana nute état de droit état de ligne donc tout droit soko yebi ke botola lupango na ngai parce que ozaka place tena mbongo ngana laki na mbongo te tant état de droit ezoya et yebi ke azala na mbongo te akosala nini ako récupérer lupango na ye parce que justice eza en ligne tout droit ok tant mamone état de droit ezoya bayebi ke na biniti oyo biso pema ekozala te donc empêchement donc bitumba ebandi abenda boy zonga boy tira yema partout mona bato aza mutu il faut aluka sécurité il faut aluka a dégager ba élément oyo bazo pesa ba obstacle na ko diriger mboka na vision na ye parce que ti lelo na diriger mboka na vision na ye te ezaka ka bitumba na simba koto parce que to kanisa ka na diriger skomboka na lobi bien il azo diriger mboka na bitumba azo repousser pour azala pepela azala peto pour abimisa vision na ye selon ndenge amipesela ndeko za kwetika na pe manano parce que olobi maman vous êtes très important na kotika ele canon boité parce que ba obala na biso ba comprendre obi jusqu'à présent là nous a celle vision a été mais ndeko Gabriel na minute était que azupe bata ebelé parce que une année ils en a 365 jours ils ont déjà ébélé mais il y a ça plus de 4 ans ils ont déjà ébélé c'est ce que vision du maraté ils ont déjà ébélé ndeko na ngai omoni biso na Afrique toza komiye te ba conscience elekimi toza kozwa mboka non na lobaneti Afrique mobimba toza na passe souffrance toza ko se comparer na ba pays où ils ont développé que après 5 ans to sala élection donc yo zo comparer na moto o la sa bonga na ye yo za mobola ke là après 5 ans il faut na so malupa na gombe yo za ne lokote hein après 5 ans to sala élection bien sûr to ko sala élection ngo to ko sala tant to ko sala élection son na biso kozani il faut pas revoir constitution na biso ya Afrique soit ya mboka biso Congo pour batala que il faut président nyonso akokota na place il faut azata 3 ans observation technique d'observation comment diriger mboka akuti mboka l'état nini mboka eza ndenge nini omoni tant moto avandi mois 2 3 ans 4 ans avant libre à comprendre moto oya wuti awa azwaka faille na litungu oyo abima azwaka fight na boy mais yo komika lelo 5 ans okende mais c'est là qu'on samboka ndenge kasi na lobby faut au moins ba revoir constitution parce que biso toza en forme te toza ba pays moko non développé toza na se makasi tango président koya aza na vision na ye asali la mboka aya akuti ba kokoso parce que ya kokuta bato ya akuti place wana oyo bakolakisa nzela parce que lelo soko zwishe par exemple na mboka papa na bino azaki chef coutumier akufi bache yo lelo chef coutumier bana bakolakisa nzela ba conseiller na oyo bazalaka na tango yo kuti bato bazalaka na ye bwana baza na eni na yo bakolakisa nzela bien to ekokoma bituma hein ndeko Gabriel parce que tozo kende malembe bandeko bolanda donc to sula na mona mbuka ndeko Gabriel awa ndi place to sula masolo ya mbuka na biso parce que ndeko Gabriel a soulevé ba point moko très important faut to tourner ba question ndenge moko il faut répondre na biso pe calmement ndeko Gabriel a répété sur ba question ko za na ngamu na ngabiyani ko za na ngamu na yo loko tela mbuka ndenge zo tambola et pas na yo omone na ndenge nini amoni mboka na biso Congo soit Afrique ndenge tozo tambola parce que eloko toza na ignorance mingi tokanisaka soki moto akomi président de la république yoka nazoya soki moto akomi président de la république donc fardo nyonso il faut ye amema yango nazoya na question na on répondre fardo nyonso na éducation ya ndaku na yo il faut ye alongwa kuna aya kopesela yo éducation na ndaku na yo po yo zala bien
oluka obima soit otekama il faut ye soit ya bima aya kobimisa ok tala kopa mai boye tala boye po ya oluka ndenge tozotambola biso na peuple toza komiyeba te toza ba conscient hein bakosala caniveau lelo awa oyebi ke caniveau basaleli biso oyo toki kobwaka bosoto te po ekotia kali mai ekoleka bien te oke kobwaka o mai ya mbula tanga ekoya ekomemama biloko wana ekoke oyebi ke tanga ezokende kuna ekobouche soki ebouche retour ekozala nini mboka tozotambola biso na bato tomiyeba oyo tozosala tomiyeba nanu toyebi badroit na biso peuple te No Gabriel, question ça simple. Mboka ezotambola ndenge nini. Tant que bitu mboka etambola ndenge nini. Tellement son akati social. Voilà. Surtout. Nyango na zoya malem. Parce que social pe nakoya yozo lo ba social ezotambola ndenge nini. Est-ce que socialité yoka en général na bandi socialité et vous constatez que il faut que l'état ne acha maboko na social pe zo buta pe na biso peuple. Il faut to boko la bibole, il faut to sala bilanga, il faut to travailler partout pour yo malembi kokata ngaite. Na kata te na yo ozana masango. Ngai na zana ngombe owana kuna aloni loso owana kuna azana fufu owana kuna tango tokoya nango social ekosimba te parce que biso tolukaka gouvernement soit l'état bimalibana mboka akende kosoma Thomson akende kosoma loso ayana masango wana tolobika social evandi hein social président de pan na yo na ngai elongo tokoki koloba na l'état ke salandela tia bana bien na mai avion qui t'a pris ne social kokita yono kensaka social ba azwa bal bozwa bato bokene na mibi soit bokene wapi bokene konuka Thomson ya pour social esimba soit zwa nini bato avion kende konuka masango soki soit na wapi masango ya pe social esimba non social ekosimba kaka parti ya mboka na biso mokonde toza bazambe belé oyo ezake moto akosomba zamba te okolona gratuitement et za zamba na ezoluka engrais chimique te hein mboka ezotambola selo ya kokoso oyo nanu ezo ebandi na bituma oyo mokonza mboka azobunda nanu dollar soki ezomata dollar imati yoka isi dollar ezomata kaka mokonza mboka bachangiere banekolezo biso bachangiere baokende ayebi bakoyebisa ye ba $100 nazopesa yo 300,000 francs congolais soit 400,000 francs congolais akoya yo arobalini dollar imati wana yoso Tshisekedi ha biso moko to milingi te matembele moto abuki yango na nini na ngwele akoyebisa matembele mati pondo ezouta importe hein ndeko Gabriel otu ese bisolo au moins obi faut basala faut banzele zala voilà mais le moment boye nokolekisa informaté parce que le régime autour nous sommes tout condamnés à Kabila. Voilà. Tout condamnés à Kabila. L'épée mata Kabila. Nous allons à Namboga Kabila. Mon tablet à moi c'est Kabila. Le Félix a ce pouvoir. Parce que nous surtout les habitants, nous surtout les arabes na Félix. Que ceux qui est là comme Martin, Congolais zoliate, passe les Namboka, ba maman bazo Kemba, na est kuna ba Bitumba. Partout. Parce qu'il y a sa tête, parce que le régime autour de l'Izara Kabila. Parce que Félix a saïdi à Banzela. Merci pour Namutuna Nayo et Yanouza Yangaï. Mobutu Azaki, président de la République. Après sa discours, après lui, Congo Bozani, délige. Il savait qu'à Bomamboka. Simanaye et vous la passe après il faut moins 5 ou 5 présidents ou 4 présidents va connaître comment non atike bembe akokufa baza koria mutaye azori na koreanime ebembe hein donc Félix Ndé ayeko bomamboka soit bandela Félix Ndé ayeko bomandela depuis nazo tanga wana na banona 5 96 97 Mobutu azaki en place Mandela zakate hein. Et puis l'époque à Mobutu, ils ont quand bata wana pe, ils ont côté mususu tile le pe mutu ke commenter pe commenter. Hein? Wana nyo so Tshisekedi na nango. Toye to Tshisekedi comme mutu abongisa mboka.
mais abongisa mboka tokuti biso wana na majorité na parlement biso kuna opposition bodobi biso peuple tobi biso ye moko sécurité na ye il faut aluka yango M23 alobi M23 yango wana ndeko na ngai na ndenga polémique te ya tribalité tala na bitumba wana soki bapesi yo place wana po bunda bisika wana obimaka mbala moko olongaka mbala moko nayebi te bapreparaka yango mpe préparation on rejoindre ngande na outil kolobaki il faut revoir au moins 3 ans il y a technique d'observation après commencement il y a mandat OK pour monter se préparer il a été fait 3 ans les 5 ans 2 ans non na passi 5 ans bon isamboka ndeko na ngai oyo Mobutu atike bembe oyebi ke ba président nyonso bazoleka sima Mobutu baorianima me baza kosala réanimation ebembe c'est que tout ça peine ne peut zapper parmi après ça bazole kana rémission bimbi mais akuta mboka c'est normal mboka c'est kufa Mobutu alobaka que après lui délige non après lui il faut moins 5 qui aussi président balé tout le monde peut président le cap na marti atika mboka na maboko nzambe loko leki nzambe azate mais atiki maboko na mboka na maboko nzambe c'est bien eloko leki nzambe exact mais pesa epeta na bakokoso ya kutani nango aluka ndenga ko dégager biloko ya mabe tout pour azala l'aise ya diriger mboka selon ndenge Mobutu akoti ya diriger ndenge na ye oyo vision na ye yaka selon Laurent Désiré aye akoti asala biso ba centime na volonté na ye mais yo koti boye okoma na tongo boye ba ça monsieur le prêter serment le monsieur le président na tongo na poko ba ça M23 za kuna même cela na efandima oui bien sûr les dames sala na ye okoti lelo oye lelo il faut oye banani ngana kuti banani ba conseiller bana ko travailler na papa il faut na rejoindre bango il faut na tala armée banani bazakuna na est banani la police banani pona yeba na information que kuna ezaboy ndenge ezaboy kuna ma ezoleka boy faut to ka barrage à mai boy to senga constitution na biso ba revoir 5 ans oyo que président côté 5 ans biso peuple to ko souffrir to tika ka ba passeur d'eau président côté à l'équipe to tika na souffrance président côté à l'équipe to tika na souffrance oh ya donc to ko tika la kaka ndenge wana na constitution ya 5 ans président bimi akei souffrance na souffrance na introduction au lobaki ça va bien fait au fait donc président déjà sali on dit déjà que moi mboka déjà sali o monene musabat na kolobana Tshisekedi aye ko kabola batuté et puis laisser le président oyo ke même na balabala bozo finga kaye tozo ignora kaye to na ba taxi bisi bani o fingi yo kitina biso ke na yo za leze moto kolanda simazate o le tupe na média o critiquer o lobi na ndenge yo lingi moto pe kolanda wazate eloko liboso ya ngwana aye ko lakisa biso ke non ye aza batteur te Congo pe eza batteur te Congo eza mboka bakongole bavandi na kati ya mboka na bango mwana na opesa exemple mwana papa batindi papa na bana kende na mbandaka bozwa musala bokende na mbandaka bakende na mbandaka papa yebi mutu te aza nelanga te aza neloko te baye musala na mbandaka ya kolia soki eza kokoso ata bana bolobi ata bolobi ndenge papa yebi ki ndenge naza boye bana na nga baza na nini baza na nzala il faut na sani na sala effort na luka bana balia OK yami balé nazoloba bien apesi état de droit eza ligne o ezo pesa que mwana mboka nyoso azala na position ya bien mais tala kaka soki tongo linge tano oyebi ba oyo batambola butu alongoli bilamba mutakala tongo soki linge tano akolinga te tongo etano tongo état de droit linge ya moto akolinga te état de droit ya parce que aza ba compte rendre la boto ba mapango bato alinga basa bato aza banyonga bato atango boya justice wana parce que eza na ba mususu ba mi pesa ke ya kanga makate aza intouchable na kati ya Congo oyo mais tongo état de droit ezoya ya kolinga état de droit un intouchable akolinga yango bitumbe kozala kaka pe ba état de droit ngoza ba compte rando
Donc eza compte à rendre te eza nini tango yo moko yebi na kokoso na ke lopango nga na vandi eza ya ngai te na botola kaye pazama azaka mobola na botola kaye pa azana mbongo te na botola kaye pa azana mutu te ayebani te mais tango yo ke bo tango ndenge zo ya boye ba ya ko démoliser ngai na kata lopango ndenge na tongi boye na komisi yango Paris non mutu wana azo ya kozwa e okoma ni akolinga Félix te oye sait que non wana ya ba compte à rendre ya compte à rendre te mais ça justice hein na biloko oyo sali biloko nini oyo spécifiquement peuple congolais oyo monde peuple congolais et que pese chance à aller dans deuxième mandat et donc que pese chance dans le deuxième mandat il faut biso no peuple na battu nous tous dans la compréhension toyeba ke moi na bato aza mutu azobunda bituma oyo yakutaki en place bato oyo bazwa mboka en otage ke biso nde majorité loi na ekokota te so nde majorité loi wana ekoleka te non basaisisa loi bamboka na maboko na bango azodégage bato wana sécurité ya mboka na biso azoluka tala nono avandi boye bakoyebisa ke awa mobondo so mobondo abimi mobondo eza nini bitumba mpona nini déstabilisation azwa ndenge ya kosala mosala te abanda kozala boye gauche droite mpo mwana bato azala à l'aise te moyen ya peuple mpe korejoindre ye ezala te ocomprendre il faut azala à l'aise deuxième mandat tozala sur ke état de droit ekosala gratuité ya enseignement ekosala augmentation de salaire et parce que tout ça tire le bateau salaire à cause de salaire il y a 10 personnes 20 personnes à colingate que salaire à basode mata soit à la police mat pour y a un moment que tango bako macha bato wana ba salaire régression salaire na kozala à colingate. Merci quand tu es rabino TV zango déjà tout comme qui déjà na prière ko cité déjà tout sur na moko o ya bison de ko Gabriel mona mboka o aye kutali cette vision aye avec chef de l'état car on est tout ça rabino déjà que a pas na biso la grande découverte car on est ça rabino que ngai awa na kimaka polémique na mingi na bosolo zaki na mona mboka de ko Gabriel ye wana nde tozo keni na ye petit à petit presque déjà masolo comme déjà na suka déjà ndeko Gabriel bandiko balandi na bukebi nyonso tout asu matin malamu ya kolanda yo parce que TV zangonga message ni dans 3 minutes ou 2 minutes oko lancer bandiko o balanda yo partout au bazali que message ni o bango vraiment bazozela et pas na yo o leki na carte la grande découverte message ya bien o kopesa la bandiko par rapport ya vision na yo par rapport ya misala oyo mon o fosala. Bon, message d'anga ezaka ki peuple congolais tout ça l'analyse lokola bateau tout ça l'analyse na NT totala ki mokonza mboka abundi akutani na kokoso président moko te akutani na oyo yakutani nango soki yo retira confiance na yo envers ye ke pas eleki zongisa confiance na yo envers ye soki yo moto lingaka ye continue toujours kolinga ye parce que deuxième mandat j'espère que tu vas combattre même troisième mandat ma vision naïe ndenge tokotambola nango parce que annoncer biso état de droit annoncer biso gratuité et enseignement aux autres décharger nan bateau moral que classe lingezonga bana nanga boy après sur la charge muke kala luka uniforme na kai na biki et sili et basobe na biso ba nyokoma al promettre pour azoma chape salaire ngo peso mata tellement que bitu mezali bani kona biso baza ko se retrouver salaire petit à petit ezo mata par rapport ndenge ezali laki bango moko ba yebi soki o yebi soko lobi pe mabe makama salaire lo baka ke ba contrefois ou bien ba haine politique mais biso peuple to kokota na haine politique te tango to kokota na haine politique yango wana ezambriye biso tilelo toza ko se retrouver te. Tous à la bonne moko, tous à toujours derrière eux, mboka ekotambola bien. Parce que tu as une succession à pouvoir et à militaire, tu commune civil à comme biso na bopetenyo surtout à l'aise. Merci beaucoup. Nabino nyonso. Kaka ndine sarabino toujours effrador moi na bino. Ngai donc mon azara makasi. Na bino sabino la vérité parce que ngai na za apo na bino. Sans oublier non ça va monter dans la bateau tout
soutenir de loin et de près. Donc, vous êtes tellement bien. Je suis avant depuis notre circuit. Dans mon famille au Quito, dans mon famille au Quito, dans mon château au Quito, mes chèques au Quito, vous êtes tellement bien. Moi, autant que vous famille, vous avez maté. Fondation Valencia, maman Valencia, maman Yabana, maman sociale. Mais toujours, là, il y a un action toujours, malam continue toujours. Dans mon maman Mélanie Kabila, Ngoy, maman sociale. Maman Efrada toujours besoin de nous. C'est tellement belle, merci pour son espace où vous avez place où on a vendu donc la confiance pour la fidélité na ba pesa ngai il a mbesta na mona il a mbesta na mon boss Eric malgré alingana tanga ba komona informaté vous êtes tellement belle merci à la sénateur Loutete ingénieur s'appelle Patrick tatika caméra na défaut donc vous êtes tellement belle donc vous message ko la nanga non mais depuis l'Allemagne, vous êtes tellement belé donc vous êtes vraiment belé donc vous message donc bientôt là nous allons à Congo Brazza comme d'habitude donc ça sous ça on va se jouer au Brazza donc merci à maman Nadège Moulato donc la confiance pour la fidélité peut se rendre merci à maman Rachidi merci à Bidon surtout partout dans le monde au Bozali plus 243 82 95 77 16 moi n'importe peut-être le numéro de téléphone peut se quitter au lancer le numéro de téléphone. Numéro de téléphone est à 085 43 15 308. On les a le numéro ya Papa Gabriel ceux qui vous bengi au kozoyer donc au toi na posa na numéro na yango wana kengana e suki kaka leloté tous allez toujours to continuera toujours masolo na biso parce que ndak o ezali ya mbandi bapaya ezaka ndak o ya mapamboli ndak o ya maraba paya ezaka ndak o toni sa mara toujours na bozui ngana bino to kutani soki tata nzambe asungi à la prochaine.